Bonjour papa. Oui, bonjour Papa Alain. Ça va? Nabengi yo papa Agro parce que wana kombo babengaka yo awa. Ezalaki nayeba mosala oyo eza nini exactement. Bon, mosala na biso soki babengi Papa Agro eza mosala oyo tosala mosala bilanga na mosala ya élevage po un agronome aza vétérinaire. Donc Naza koenglobe nyonso vétérinaire parce que un vétérinaire n'est pas un agronome, mais un agronome c'est un vétérinaire. Parce que bacours na biso mingi na agronomie bango bana vétérinaire bazwaka te. Yango na biso toza ba polyvalent na domaine na biso ya bilanga na ya élevage. La vie est un combat. Maman avait raison. Il ne faut jamais baisser les bras. Alors, mosala oyo bandango depuis kala. En tout cas, mosala na bandango banda kala dès que na sisa betide nde na banda mosala. Otangaki wapi? Natanga na Equity na Institut Technique Agricole de Equity babengo ETESA ou bien ETAC. Bana Equity bayebi yango bien. De betide supérieure nakendaki na ISDR mbeo. Kana bandundu kuna. Après avoir kosisa ma betide nde na banda misala na ngai. Nangi nayeba pe inspiration ndenge nini un jeune papa Emani un jeune oyo ezalaki na ba 15, 18, 20 ans oki opona ba étude agronome ya kosala makambo ya mabele na oyo banyama alors que awa na Congo bato mingi balinga bazala avocat bazala docteur oki oponaki ndenge. Bon juste ntango nazalaki mwana moke moto aponelaki yango eza grand frère na biso lelo aza pasteur na église ya Louange, donc amonaki déjà vision po ye asombaka déjà bélevage ne bangombe nde amonaki non na kati ya famille fa préparé ngai nasala bétude wana mpo nga moko na kobanda kozwa soin ya bélevage na biso yango ye asepelaki ke nga nasala bétude wana. Bon nalandi yango namoni ke non eza na bavantage ebele eza mosala kitoko yango nde vie ya moto. Alors est-ce que mosala oyo osala ezopermettre de vivre na Kinshasa? Oui, ezopermettre ngai na moke oyo ngai nazozwa ezopermettre ngai bana bazotanga tozo vie ezali. Ozalaka organise ndenge est-ce que osalaka na ferme moko okendeke bakote mosusu comment ça fonctionne? Bon biso état que technicien biso tozali mpona kosunga nakozala naza permanent epa Papa Alain mais soki moto aye asollicite ngai nakoboya te po eza neti munganga donc aza na hôpital moko quelconque bamemele malalo ete bobandaki re kuna ngai na kotraite te te il faut kosunga moto wana abika donc biso mpe tozalaka bongo soki namoni kino eza na mwa difficulté osollicite ngai nakoboya te nakoya na kosunga yo. Awa osalaka na ferme mama ekenge yango presque couture donc ozalaka une partie ailleurs donc yo nde eza agronome et puis vétérinaire assisté awa sikoyo nangi nayeba mosala nini oza préparé lelo na cadre ya ferme na minute wana oyo tozali awa nazo préparé naosala marquage na bangulu na biso eza neti bilembo tozokotia mpo banka oyo moto ayibi biso tokozwa ye facilement à partir ya marquage na biso na identification ya bangulu oyo tozokopesa bakombo na bango na minute wana dede eza na bangulu moko baza na mwa to baple moko il faut traiter bango toza na kisi eza wana pomade negivon toza na supermétrine oyo tozosala bango mpona baple wana oyo ezali awa pomade naza nango yango oyo supermétrine yango naza nango nde nazosala bamarquage na ngai eza déjà wana natie déjà ba numéro na yango déjà ya chaque mbisi natie déjà chaque nyama. sikoyo nangi nalamba tolangelango malembe supermétrine oyo osala nango exactement eza nini? Supermétrine eza désinfectant donc yango nde ntango yo ozotraite ozosokola pota désinfecte yango esili obwaki mpo ya kokimisa mpe banyama sur na région wana apota ezali après avoir kotraite nde ozwi pomade oyo negivon ofungoli opangisi otie yango na pota wana te na okangi sparadrap te otikalaka bongo donc protection na ye eza déjà
kisi aussi permettre pour azo bengana banzeze déjà musika na ye. Donc azo ko détruire jamais. On présent va faire faire utilité na ngani. Bon, faire ezali tout ça là on mingi na ba nouveau né bana bangulu soki ba botami opesi bango faire po eza fortifiant ye pesa bango makasi na nzoto. Opesa bango na kati faire ça. Parce que ça a été c'est ça. Oui, yango de prévenir déjà ils déjà pour dire que bazo bota mise ba izo sala malamoko attaquer bango. On a fait attendre combien de mises. Bon, on a déjà na trois ezawana on a zozela la mise bana bango. Moko kala mingi te. Après wana monsieur Hollande troisième de alandi. Naza trop. Donc pour moni oba il na ngambo o na moni que soni awa na moni babiloko moko un peu spécial o ezana. Babiloko toza nango o eza ba seringue moko en tout cas spécial. Donc awa seringue ezali awa. Soki tozui seringue na biso moko tutiango awa na espace monde la sali tozui kisi awa donc oyo ezali seringue moko spécial ozui kisi au chargé na kati ya bokalo mulangi oyo bien réglé déjà bien na nombre ya cc au kopesa na chaque nyama tant ozo kotsa ngo awa au fixer ye donc ça déjà réglé seringue déjà et au kota tant aussi sa opération wana alembala moko ozo ko injecter na chaque nyama ozo ko injecter déjà nombre ya cc à chaque nyama ya déjà travailler na kati ya eloko bon seringue oyo eza ba seringue na biso tozo sala eza ba usage unique mais pourtant oyo azana ba seringue na ye métallique donc okoko tu utiliser après on nettoie yango mais oyo eza usage unique tant au saleli mara moko longo mais awa to sala yango na dévolé to sala traitement sous-cutané oyo entre poso na musuni eza juste to sala yango pona ba kisi na ba nyama ivomec bon okoko sala vermifuge okoko sala yango l'occitanie na niveau ya muscle otoboli ye olongoli sikoyo nayo traité pota marquage nasali nde sikoyo totraité pota po aza na pota yango na litoi na yawa awa nayo désinfecté yango déjà na supermétrine